Envie d'aventure avant qu'il ne soit trop tard. Avant l'habitude, avant le dernier appel. Avancer plus vite, inventer l'avenir. Faites qu'il nous aime. Avant d'espérer un vent de liberté. Devancer la vie, éviter les ennuis. Vendre la peau de l'autre avant de l'avoir aimé. À quoi ça arrive? Chaîne Bino Bolingara Ming HD la Congolaise TV. Émission na Bino Gotala Ming Avenir en marche. Le lot Tokukabolana Bino thème to bengi corruption na mboka. Ndenge nini corruption ezako régner na kata mboka na biso to kolobela makamyo surtout na kati. Et alors émission lelo nazanga mogote nazana invité José Obinomo Boyebi, José Ekombo Makondo Tozanaye. Alors le lot c'est la corruption. Corruption tant la corruption dans toute la tendance union sur les anakata mboka. Alors bonjour monsieur José. Bonjour. N'ayez précisé mon quai place au pays Kombonanga. José c'est pour les intimes, hein? Ouais. C'est Joseph Corneille et Kombo Mangoto. C'est Kombo Mangoto. Okay. Bon, émission Nabiso les lots partagé sur la corruption. En tout cas, corruption dans Mboka Nabiso, ils ont vraiment comment le rôle à Mbote. Donc chaque jour sur la Mokina Tongo, ils ont le rôle l'habitude. Alors que depuis que corruption dans le monde, Mboko corruption est en Molara Mingi, ils ont déjà une image à Mabé. Alors, monsieur Joseph, nazolinga un peu tout le Belanini. Est-ce que Mboko image nango eza Mabé sur une telle corruption? Est-ce que ben investisseur ba quoi vraiment investir dans Mboko? Na kolobate soki mboka ezotambola na corruption. Omona kaka batu oyo balinga corruption nde bakoya na mboka wana. Webi ke nyonso ekotambola na corruption. Mais mutu oyo penda yebi valeur yelo kosala ko boyate. Boyate. Bon comprendre que ma bezali. Tout le monde en voit. Très bien rebellé. Combien des entreprises, des sociétés ou balinga na Congo, mais bayete parce que au lieu mboka mutu e bisa mutu a ozoko ya to kotambola na boybo. Mozomo na individu tonde ko ya. Yeni mutu akomi na charge abatu wana. Avant bokota, faut pesanga autant ou bien ngana ko gagner combien na kati. Ozomona imboka mutu gagner te mais mutu gagner. Ozomona. Ya ozomona ke ba universitaire belé ba soma ki na ba mboka. Pendant temps on nyonso uti ko lekisa narba une dizaine d'années. Dans le cadre de quoi pourcentage quoi? Mais pourcentage, c'est ça. Donc pour investisseur investir, ministre ou bien délégué moko, azo délégué non faut payer 30%, 20%. Yanga ezawapi. Yanga ezawapi. Vraiment il y a solo, ils a parmi la réalité toujours vivre nango. Corruption à niveau de administration, tout le monde à niveau administration mboka parce que tout le monde a pas pays surtout dans le monde administration de temps mboka. Et le lot na Congo na mboka na biso une grande partie surtout une administration mboka surtout mingi to yé côté ba mandataire à l'état ou bazo gérer ba entreprise à l'état. Tu vas remarquer le mot que magouyo les kanawana en tout cas c'est comme si ils allaient rendu batangela ngo parce que au comment na que non ba recette n'enge côté là parce que dernièrement bato ko publier ba recette il y a chaque mois j'ai camine à côté de Miba par rapport au régime de tous les cas. Tu as se rendre compte que c'est comme si le régime de tous les cas va exploiter le peuple à un niveau inacceptable parce que Bimsel besoin image que non ceux qui mboka toujours réunis pour mobiliser surtout dans certains miniers toujours réunis pour mobiliser mbongo pendate parce que occidentaux bazana même mis sur biso or que biso monde tout yi ba mboka na biso. Alors tu as se rendre compte que par mois ba chiffre bima qui on a plus de 60 quelques millions de dollars par mois. Mais moi je me demande l'administration mboka na biso ba mbongo to ke ndarawana oyo RDC de côté rien que dans secteur minier par mois. Mais c'est comme si l'État a canalisé mbongo pendate na caisse na parce que
rien que na niveau ya administration ndio mbongo kotaka na bapoche ya batu et on sent qu'il y a rien, ils sanctionnent les athées. Mais est-ce que bizarrement wana vraiment na niveau administration mboka, est-ce que mboka tout ko réunir ko mobiliser ko zapper na budget moko effectif ya efficace pour nous financer certains projets vraiment? Mon frère Ricky, ngana ko bano d'abord. Nalikambo tano ko mboka. Est-ce que vous pouvez imaginer que mboka lokola Congo, mboka lokola Congo, tous en a 60 ministères. C'est trop, c'est trop. 60 ministères. C'est trop. Chaque ministre a un cabinet naïe. Et cabinet ministre, pas moins de 10 personnes. Hein. Vous comprenez? Tout quel ma gouvernorat. Chaque gouverneur a un gouvernement naïe. Il y a 10 ministres. Ce qui manque c'est 10. Sans compter puis le bureau privé. Et les membres du cabinet, il y a un ministre. Voilà. Ok? Imaginez-vous. Mbongo ezo bimano ya l'État wana. Popo na ngai tant toujours ba corruption na kota na nyoso. Po nyoso na ngana koloba soki tokemi ki toko na 60 ministres, c'est une corruption. Et ça déjà corruption mon frère. Normalement. Parce que surtout linga mboka. Prenons l'exemple. Ministère de l'Intérieur. Ba kabole mo centralisation à Kepa à part. Vous imaginez? Or intérieur, ils ont la centralisation, et dans le nini, ça vous a dit 3, Bakabouli on a 3. Affaires étrangères, Bakabouli on a combien? 3 ou 4 même. Ministère de la Justice, à part, ministère aussi, il y a droit de l'homme à part. Vous imaginez? Tout ça, moi j'appelle ça, et ça corruption. Le coup on a Zolia. Pour pas fondre la tête, c'est une corruption. Mais monsieur Kubaloba qui c'est dit il y a la coalition Basali. Mais c'est ça. Ça là que non va réparer maintenant mutua se retrouver oui mon frère Ricky. Il y a mon azolobat. Est-ce que moi je ne parle pas na gouvernement tout ça dans lelo. Mais ça daté il y a bilo quoi. C'est ça la corruption, on a dit corruption. Pour to kabola na bango, pour to lia biso nyonso. Pour ce que nous avons dans la Sainte City, nous avons le gouvernement. Malgré que nous avons été côté, nous avons fait 1+4. Ce qui va être un souci en Moka. Pour nous avons bon, au lieu de 4 vice-présidents, nous avons un président, un premier ministre, ce qui est un Moka. Et que vous avez bon. Mais le coup, nous avons un souci en Moka. Et dans les kilocos, on a biso. Alors, pour tout que nous avons bon, faut que nous avons corruption nini tout bien d'après M. Soubaya bon tout ça la 4 vice-présidents on a fait tout ça c'est ça corruption pour moi je comprends ce qui est grave encore tant que vous makambo ya ba ya biloko ya mboka ndenge zokende ngana tuna rati lelo balobi biso likambo ya mbongo ya SNEL so la joute SNEL totino pembeni mbongo ya ba réseau ekenda wapi non sa publicité raté mbongo faut d'accord mais ekenda wapi bon à RTL qui n'a pas donc et comment il va tout le monde vous comprenez nous avons un exemple boni misanga muke et ça qu'on t'inquiète toujours le bilan comme la corruption de yo mutu mon ka yo kangi aéroport en dili ka ba taxi non de salaka pour les gouvernements côté les melangoté à permettre point de y a corruption à corrompre bango tant ça peut ça quelque chose pour ka ba taxi na ngani salaka wana voilà mboka to kendo wapi. Oui. Ah, c'est malheureux. Très, très malheureux, mon frère. Vraiment, les habitudes sont vraiment inacceptables. Surtout qu'une habitude, je ne crois pas que c'est 2050 ou 2030, malgré les balobas que non, RDC, 2030, aux parmi les pays émergents, mais une attitude vraiment, vraiment inacceptable, c'est impossible. Donc, beaucoup qui jamais autant dans la corruption parce que qui me sert investisseur. Et comme ça a affaibli même mon métal, recette, même budget, même Yamboka, et tout ça fait partie de ma camaison de Cana. C'est inacceptable, c'est vraiment ma camaison vraiment à combattre avec beaucoup d'énergie. Bon, en matière il y a corruption, tout le monde même na douane.
tout le monde à la douane, les loyaux, tout le monde se rendre compte que entreprise mingi à l'État, oyo, na régime auto les cas, tout le monde que privativa qui a mingi. Et le loyo na régime auto comme on a que non, on a tra azongeli porne musu bazongisi et même entreprise musu à l'État. Bon, bien sûr que c'est un processus net ici à privatisé. Régie des zones en parlant même pas presque entreprise surtout à l'État. Monsieur Joseph n'a habité. Est-ce qu'il y a un pays ni dans le monde où régime pouvoir morobou le loyo comment se pose beaucoup de mutuna mutala la qui a une entreprise à l'État à bomi yango et créer moi privé morobou ils a privé on les a pour l'État mais yayi bizarre loi na vraiment dans l'entreprise à l'État n'est pas privativé qui ont montré que ça quoi affaibli même la recette à l'État na nini na mboka mon frère Ricky parlant de na obengango corruption té c'est vraiment du vol. Moi je dirais que comportement bon aujourd'hui yiba nation. Bon au point côté na nation. Yo même yango en privé comme ya yo. Po yo zombongo ya yo. Nation c'est quoi la lanta. Et ça qui moyibi. C'est du vol. Et ça moyibi. Ngana obenga ngo poso to ba détournement et marabango moi bien. Faut to ba ngona lingala. Et ça qui moyibi. Ah oui. Et ça qui moyibi. Yo yebi qui place où on a tram ta côté ambon mais on dit au créer port na yo et puis au principe nini commandement qui va bilo et les canadiens kuna on a tracé à chômer pour yo kuna aux ambon il y a yo privé et puis combien de côté dans l'état comme taxe exacté pour peut-être tenir vous avez pouvoir aux monde et ça quoi affaibli même mais c'est ça l'état tout là l'état tout là. Prenons exemple, exemple, il y a entreprise, il y a un bon Sinat. Oui, Sinat, non? C'est matériel national. Par exemple, combien de mois? Il y a un paiement. 110 mois. Mais l'entreprise, il y a 6 mois privés, il y a salé. Pembe ni kaka. Pour la nuit, il y a un Sinat. Parce qu'il y a un national. Il y a un bon réseau dans l'État, il y a gagné le côté. Tout ça, il y a un privé, tout le monde. C'est du vol. Moi, je n'appelle même pas de la corruption. C'est du vol. Oui. Mais c'est du vol. Vous comprenez? Nani a causé un souci à peuple. Nani. Donc dans 5 ans, il nous reste quelques années. Tu as le bilan pour le président de la République qui a lelo parce qu'il y a le bac qui a été la corruption dans le monde. Ce qui est simbi, tu as été beaucoup. Tu as dit qu'il y a un anzela, on a processus à Zolandela. Mais ce qui est simbi peut-être retourner au lobby qui biso. Donc il faut atteler la likambouana abosa na yango te toujours lo babandeko ba conseiller banani on va permettre na ye bolinga te akoya na likamboyo boyebisa ye a promettre ki peuple congolais qui a côté la corruption abosa na yango te atayi ya kozwa deuxième mandat te na loba parce que likambo mukiliza ndenge na ndenge soka kozwa bonne chance soka kozwa te mais atike loko wana muto ba congolais ki corruption za mabe atele la yango boyebisa atelemela yango bino bato bozalaka pembeni na ye bosololaka na ye boyebisa peuple congolais azozela na ye likambo wana ya corruption bakosa ye te toyebi corruption yaka na ndenge ebele ya mon frère lelo po toujours touti kotuna ngai baentreprise soki koya awa soki corruption ezali ya te bao baye awa baza awa bazocorrompre gouvernement ya ndenge maseki te moi je vous dis ce qui est vérité, c'est que nous avons un secrétaire général, à chaque fois un ministre vient au pouvoir. Tant que nous avons un secrétaire général, il y a une pour la biso entreprise de la Nini, ce qui est la place Nini, il y a l'élaka. Et bien déjà que Awa, les Libanais, ils ont 50 000 $, moi 100 000 $ par mois. Alors, on a souci de la population. Même pas. Azuli aye. Pour la bataille, on a Azoïba. Aïbi a monté. Ça a gagné. Mais c'est du vol. Mais entre-temps, le peuple congolais a koufa. Par exemple, dans cet exemple, il y a le ministre du Commerce. Et il y a non, à part commerce, nous sommes à économie. Je parle même économie, même commerce. Magie en plastique. Est-ce qu'ils ont contrôlé? Ça a contrôlé. Tant que les médecins, les docteurs, les docteurs en chimie, ils ont bien été. Les ministres, ils ont pour la population. Je dis bravo
un ministre Jean-Lucien Boussa tango amona ki sikre pembe yaki arabi sikre za mabe apexi sikre wana bravo monsieur le ministre Jean-Lucien Boussa bravo amoni ki sikre za mabe atelemeli sikre arabi sikre wana za mabe ekoboma population nanga mbisi moko bane koya awa soki malangwa so malangwa ba ibisi za mabe ministre atelemeli yango voilà un ministre voilà un ministre asa mo souci ya population parce que ce qui population ezate c'est que pays ezate c'est que okozala ministre te osomona mais beaucoup moni loko mabe ezali parce que oliaka wana ovivaka wana olingi bato bakufa na bango mais nalobi lelo ba ministre nayebi te soki ekozala ministre ya commerce extérieur soki ekozala ministre ya économie je ne sais pas balobi na biso bagie en plastique des médecins ou des docteurs chimistes balobi ki eza kitoko te eza mabe mpona santé ya bana kuma bozo kotika yango na okutu bana te santé mpona bato mais to kotika yango vivre parce que oboli ya bon c'est corruption eza na kati eza kitoko te donc itotika biloko wana oye na gouvernement ou bien bapesi entreprise moko boye oyebidaki yango ekotaka place boye obosani ke bato basa obosani ke naza na bato mpo yo ozolia mpona libota na yo ezokolia obosani bato ce n'est pas bien totika biloko wana voilà lelo na loba mpona makambo etali corruption na mboka mosusu en tout cas merci vraiment monsieur José en tout cas eloko mosusu eza vraiment grave en tout cas soulever vraiment eloko moko très 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 important très capital. C'est comme si ce comme ministre na mboka oyo comme le roi Nzambe donc il faut gagner nous surtout mbala moko ozobosana ke ozawa no service à peuple a wana parce que bien sûr qu'ils ont une ordonnance nomination chef de l'État ou premier ministre mais devoir est que ça pour nous servir peuple en tout cas ils ont un problème sous nazo kamwa surtout makambo Italie ba courant prépayé pour dernièrement je me rappelle nazaki ba côté à Bachangu n'a constaté que après aéroport Anjili kitati ba côté Sekuna aussi Kimbante que parce que kuna ba régie des eaux à côté non snel à côté ba futa kuna courant ti ba côté en passe à quitter tinsele ils ont les lots moko ezawana eza que bango kuna ba na problème nini. Il paraît que ce nani ba ONG wana ba yana bango eza sous parapluie ya politicien moko boye waza influent na mboka na biso baza ko imposer parce que ceux qui baye ko yebisa bino que non il faut bo nous foutre à courant et que so boboyi baye par force ba kati câble à courant donc baza ko imposer bino bo nous foutre à courant selon l'information nous aujourd'hui on a appris que c'est parce que il y a quelqu'un oyo aza influence sur le plan politique a chambongo na ye eza société na ye privée alors que SNEL azawana eza ba recette ou SNEL normalement il fallait qu'elle s'installer mpanzi wana mais ba bloquer SNEL ba pénaliser SNEL pour aza na efficacité à ko installer ko installer courant en place wana te mais comme que no ONG wana ba komi ko s'imposer pour bango ba noter que la ba tout courant mais prix au peu bazoter que la courant ils exagéré d'abord on a parti à 5 000 francs. 5 000 francs, on a. Aux en droit pour brancher réchauffer ni faire. Donc, aux autres utilisons juste les capona, lumière caca, la télévision et sili. Mais ce Hollandais de près, courant on peut se parce que na kimate qui est tant au Kendaki, de on se rend compte qu'ils ont escroquerie. Moi, un peu bon pour pas dénoncer et ça pour bazo bang. Il y a 5 000 francs on peut où me la rater. À tout sortir télévision aux Hollandais. Ouais, on se rend compte que après quelques heures, pour réseau Kendaki. Donc il faut que nous soyons foot à sous. Donc il faut pour aux à l'aise, il faut au moins 10 000 francs. Et non, pas 10 000, c'est 10 $. Mais ils ont la raté. Ils ont la raté. Puis du courant 10 $, on peut aux usous, mais brancher fer ou bien réchaud. Et c'est impossible. Donc il y a que courant est katana et qu'on affaiblit même courant. Donc quelque part, tout le monde on dirait, qu'on a beaucoup ça la bagé, pour affaiblir plus l'entreprise à l'État, tout le bilan déjà, et c'est inacceptable. Mais méthode wana yake ba pesa ba politicien moko boye a pesa avantage plus l'entreprise na ye privé que baba na ko exploiter population en tout cas et ça vraiment inacceptable et loko wana vraiment toujours c'est plan nango vraiment te mon frère je m'excuse na loko ko tiwana et ça loko oyo peuple congolais azo telemela azo lobela mingi kambwana
ce n'est pas kitoko bolimbisa ezana makambo moto asali ya malamu ezali na ya mabe ezali mais tolobelaka mingi ya mabe surtout toloba tolobela mingi ya mabe oyo tomonaki te toyebi ke malamu ezali mais mabe mpe ezali mais régime euti koleka système na bango bazalaki nango mpona baentreprise eyaki mpena kitoko te ça chaînait les gens. Comment se fait-il le gouvernement au financer société ou entreprise wana pour assaler le wana côté wana mais boutique est privé. Boutique est privé. Tu peux cet exemple il y a budget hein en beaucoup on a besoin de ça qui budget peut-être à l'époque des premiers ministres Matata Pogno que j'ai salué aussi en passant. Tout n'est qu'à hôtel du gouvernement. Et tout le monde a un budget. Il y a de l'eau à boire, il y a des millions. Hôtel intelligent, immeuble intelligent. Mais ce n'est pas intelligent. Et où t'as wapi? Bon, on a tombé l'immeuble. Et où t'as wapi? Il s'agit d'un budget. Et quand on a un bon moment, on a besoin de PCSNL, on a besoin de ça côté qu'on a un courant. Pourquoi la société privée? Et puis quand il y a société ou entreprise privée, ils ont une autorité derrière. Ndé tout est comme on a makamotali mouton. Entreprise oyo bazimbongo maintenant entreprise est mis 6 mois à Kozambongo. Fallait entreprise est créée après Kozambongo. Voilà, ça c'est quel genre de corruption dans Bogo. Tout que n'est tiwapi. Tout que n'est tiwapi mon frère. C'est malheureux. C'est malheureux. Bokanisa na population. Bino ba bozali sikoyo. Bozo musala o makanisi. Yo ko tata mususu kaka yo. Mais obosani ke bana na yo bazo ya lobby. Ba koko no bazo ya lobby. Okanisi ke yo zibo mengo. Oti bonati ke la bana na ngati ke ba koko nanga. Ba bénéficier na moi rien. Comme on dit toujours, les biens mal acquis ne profitent à rien. Tout par exemple, ba régime les cas botu no lelo basa bana combien biloko basala na ngoisa wapi babi lukoza la na bato koza na mbongo c'est-à-dire que lelo watu zomona partout et ça na place moko te to ministre moko te lelo ata yo ministre to mokonzi zo landanga famille ya président Kasavu ba yepa na yo ko lelanza opimela yi opima te pourquoi otala comportement papa na bango ndinga salaki mais yo eloko zo sala. Est-ce que vous avez dit que le lobby, la famille n'a pas organisé? Tout le monde est en bata. Tout ce qui est en Kambouana, tout le monde tombe dans l'entreprise, dans la société nationale. Pour moi, je suis un bosso. L'autorité, comme actionnaire, dans l'entreprise privée. Nous sommes à et puis les actionnaires on a été mais bon à battre. Ouais. Bon à battre. Au Tchembo on était nos actionnaires. Ça ne va pas quand même. Ils ont raté vraiment. Yo mokonzi yo moko opesi mobeko mais yo moko zo bebisa ya moko zo bebisa. Di bole kiselo ko wana. Ezelo ko nanga. Mais mokonzi ko ki be bole kisa yango. Yango zo mona makambo wana ekomi mabe ti na bato bazoko gouverner biso na bato ko ba okonza biso. Est-ce que tant toujours la corruption ngana zo balikambo wana ngana zo corruption kaka na auto ko zoate ya ko corrompre bato ngana zo ngo ti na makambo itali l'état na ba nomination et sa corruption. Je donne l'exemple seulement biso to ba ngalema prenons kaka Jean 23 à Pamba wa kolonga kaka commune ngalema ti yo koma na kitam magasin. Est-ce que bourgmestre pénal ça? Est-ce que bourgmestre ça? Pour nani? Parce que moi attends les athées vous votez qui ngate batia kinga kotia pour na bombe sika nanga na soka mbongo nde na tindika kakuna et sa corruption. Donc vous corrompre bato batinda tout sur la place wana. Vous sommes yango to ko senga élection locale à quand pour population a voté moko bato na ye pour population tout na bourgmestre na ye to komi wapi. Excusez-nous bolimbisi makasi to kanisa loko wana très bien to kanisa loko wana
kobanda kozwa kotiaka bato ba n'importe qui baya bazalaka na place oyo esengeli te population alingi yango te population alingi eloko wana te eza kitoko te bakomine eza kiso kitoko te ntango mosusu moto bozwi ye bopesi commune ya Ngalema amona Ngalema te soit aya na Ngalema. Mais il faut expliquer aussi à la personne qui vient diriger Ngalema que Ngalema c'est une commune présidentielle. Attends mon toyer, autant bon on a corruption, il faut expliquer ça. Au moins tant ok na tiamu, tant ok na machine, tant machine kuna vivre babo. Pour beaucoup longola mutana Ngalema motini na machine, wana machine motini na njili. Waza watu. Non, faut bolu kaka mutu esika wana ibi valeur esika wana. Commune Ngalema iko na diriger na muta uti libana te. Il faut un monde en Ngalema qui connaît bien commune Ngalema. Comment Ngalema est là qui? Mais l'autre autant on a bien la corruption. Na bi kende ko na riki. Les missionnaires de leur corruption. Il y a autant la place monsieur mais ngai na zo tala ne côté qualité politique. Donc botier mutu wana pas corruption pour atteindre la rabino quelque chose. C'est ça la corruption. Donc mboka na biso en tout cas tout le cas total ndenge to tambola. Pour te mboka na biso imata ekende biso mais nini ba papa na biso ba vivaki mo malamu biso to vivre mabe est-ce que ba na biso pe na sima ba vivre ka mabe biso to linga ngote botika ta biso ndo bengi biso une génération ya ko nyokwama to nyokwama mais ozo ya sima te bolu ko bo musika biso mboka mais méthode wana ozolo ba wana za méthode moko système moko bandakala ya que no so ba nommer aux fonctions. Il faut mobiliser quelque chose pour financer couper sabato makio bachako nesika wana za vraiment comportement moko inacceptable. Il y a toujours avec ça corruption. Tout le mois wana to kende na ba élection. Tant vous votez nga na za wana. Attention non, ngana za na compte population. Non tindelo ni. J'ai à rendre à la population. Rendre à la population. C'est ça. Ah oui hein. Voilà. Exactement qui est comme le rôle d'être morale parce que bachaki au place soit nous obligés de canceller la bango enveloppe chaque fois. Non, ils ont parmi le bloc toujours vivre en gros. Moi je me rappelle un jour dans mon ango une fois il y a quelqu'un qui a expliqué biso na régime auto les cas comment est-ce que mbongo et ça à pourtant dans une entreprise na abi mais mbongo qui ndaka d'abord il y a liboso enveloppe liboso qui ndaka pas numéro 1 il y a la police. Deuxième, et qui n'est pas numéro 1 à ville à Kinshasa. Troisième enveloppe qui n'est pas numéro 1 inspecteur provincial, il y a la police au niveau de la province. À part Wana, bah souciat, bah il y a bah tout bah konza bah OPJ, bango pe bazan à quelque chose parce que beaucoup mais ça cancer la bango et bah entreprise enveloppe et tambola katina niveau que non. Mutazolo bake bon bino bolingi ki na ba no futa congolais combien. Je me rappelle à l'époque ezaki société mon brassicole en tant que kombote mundela na expliquanga eloko wana parce que na kota na bureau net ozana makambo na ye azo expliquanga ndenge mboko ezotambola bi soki bo continue na régime bo se retrouver na eloko te. Comment fait-il que entreprise ça sali calcul bilan na ye à mois à se rendre compte qu'a dépensé au moins 40% ya recette na ye. Rien que ce qui n'est pas poche, il y a battu. Mais il y a l'État, il y a battu. Présidence de la République, primature, aux ministre à portefeuille, à un enveloppe, ministre à budget, à un enveloppe, ministre donc il y a justice, il y a intérieur. Bango mo ba ko matina so babi mais finalement ba Congolais to futa bangonde. Nous avons un journal là bandi musala ba pesaye par jour ba compter 3500 sur 2500. Donc par mois, c'est retour par semaine, bah faut tailler sur 12 000, 10 000 au réclamant web. Et ça, vraiment comportement inacceptable. Bah le bimundela bi mais Brazza bino besoin bah gens besoin réclamer salaire à travailler on est à Brazza c'est différent. Mais il y a Brazza c'est tout à fait normal c'est différent. Président Ngamokuna ça soit boya na biloko ya keno famille na eboke na kozwa biloko kuna. Bah ministre botika ba tuana ba fonctionner ndenge na bango alors que ils ont permis que l'entreprise en a foutu à travailler malam. Bon, on a ceux qui disent ah ouais, journalier va foutre à $100 et 100 000 fois, tout le bagage $100 chaque fin du mois. Mais Kuna c'est $250 par mois. Dans un mois audace, moi chance et on me campé qu'au coup d'un abattoir, on a me qu'à expliquer biso. Vraiment, ils ont malheureux, ils ont vraiment, ils ont vraiment passé.
nazalaki agent na société moko ya sécurité naki na umela bate après formation lokola biso tozalaki mwa bagradé na classe ifalaki ke tozwa mwa bagrade ya likolo mais ntango mondele azokende kosolola na bakonzi ya mboka aye aregrete makasi yo moni société ya sécurité nini abafuta bato $200 po banafuta bango $200 baza na baluka misala ata $50 be $70 bakozwa mwana mboka moto azoloba ndenge wana étranger alingi afuta mwana mboka $200 $150 yo ozoloba keno société nini eza oyo efuta bato ndenge wana pesa bango ata $50 ata $70 bato baluka misala eza te vous vous imaginez est-ce que souci ya bato tala ozomona donc nyonso mpona nini bapourcentage wana oyo bakofuta bino ekatana ekende pa na bango de corruption na kati donc pasi oyo moto azosala azonyokama kolala libanda nini ye abénéficie nango te yo nde obénéficie nango voilà babiloko ya boye totambola te même pas totambola te Congo eobonga mais yo oyo osalaka makambo wana yo yeba yango ata yo te wazo ya nsima na yo te mais tolobi deuxième ya nsima na bino aolela ofanda ata na affaire to na lifelo omona ye olela o Congo toni to olakela bino siko yango wana. En tout cas, ça bizarre vraiment inacceptable. Naye ba te so baton bazana mitema bato to bazana mitema ya banga ou bona aussi bazwa bakisi bakota. Mais non, c'est trop. C'est trop. Bondoki. C'est trop. Yango mona peke soki bazwi mutu malamu na kati ya Congo ba pesi musala a umela te. Ah ouais. Bon ba batabi so combattre pour ba imposer système nani. Akanisi na bomsa Congo. Akanisi nda sala bo. Mais to lo bela bino ba congolais, il y a des congolais bana souci à Congo. Ok, so ba pesi bango Congo ba osala malamu. Bazali. Ah oui hein. Toyebi ke bazali. Bakoya pe ba osala. Trop c'est trop. En tout cas, il faut tout changer parce que le comportement ils ont affaiblir. Ils ont na Sony. Mon père soka na Congo n'était aéroport en Gilles. Mais non, c'est trop. Donc corruption même na carte donc dès que mon père quitte un aéroport na bino donc image en boka à partir aéroport mais c'est trop. Corruption à degré moko inacceptable. Bagage mutakitina bagage na yazo kita mais pour kaka komara juste cap côté taxi nezali be mutu kezali il faut fina il faut pesa kanyaka il faut de comment non normal même numéro mais bango tout ba yebi bigeno eza non normal il y a quelqu'un là qui a une vidéo moko lobi habita la vidéo mokonzi na bida pour politicien na bino muta koti na bagage na ye pour voyager azape mokonzi na mboko azape en fonction bato ba ko bete matolo alobi mais bino bozo betanga matolo bondeni ngana na mbongo ta alobi mais mokonzi tozo liate tozo lukata mwa ya komela na misu nazo mona ndenge bato bazo bapaya baye bazo dégager bagage na bango pour ba misa bagage libanda bazo fina mbongo bazo pesa bato na mbongo maman muto azape me abi mais chef makambo aussi la mkono obi que exemple soni même image ya mboka est-ce que yo muto voyager na mboka bapaya osomona oyina bagage na yo bato ba idaka ba porter bagage ba aider yo juste pour na komema eloko no place okoma est-ce que vous obligé pesa bango mbongo abi oui nazo eza obligé te na pesa bango mbongo abi mais quand est-ce que beaucoup nga ba jeune no ba osala misala oyo bo engager bango ole batu ole mutu oyo voyageur aye afute apese mbongo parce que ça corruption mais pour nité ko futara bango te chaque fin du mois réponse les a mboko ebonga siko te est-ce que yo no mto bonga mboko ebonga siko te voilà de tel langage nous sommes dans la langage vraiment donc yo vont demander que yo moko bonga mboka ye moko ako changer makambo vraiment c'est ça ce sont des irresponsables qui vont tous avoir pesa bango ba pouvoir faut que tu rappelles na bato mon frère ngana lo bango ke na Congo oyo malambo bana kotala bato baza sage po to mona neti ba batangi mingi nde ba okosa bato ndio batangi mingi nde ba okosa bato donc baza na intelligence mais sagesse ezate même façon ya koloba ayebiti na ba liboso banani eloko na oloba yosala nini osomona ça qui tout côté je donne l'exemple yebisa nka aéroport nzito binga aéroport national ou international l'aéroport international si ko taxi ya ville à Kinshasa ekota kuna osani vous voyez ils ont connu pour la bateau. Ah oui. Taxi à ville à Kinshasa et kota kuna aéroport dans le Kinshasa, monsieur Kinshasa c'est l'aéroport national. Mais quand on parle d'aéroport international, ça dit que
etali sikoyo gouvernement donc on nyonso ekoleka na aéroport eza gouvernement moto akotaxe gouvernement keno awa ekozala boso moto ene eloko ekozala boso eza tie esili mais ville ya Kinshasa akoma mpona kotia taxe pourquoi ozomona biloko wana c'est du vol donc mpo konyokola kaka bato konyokola kaka sikoyo na bato mpe bawasala kuna bofuta bango malamu te bofuta bango bien te c'est malheureux bazofutama bien te yango baza facile na corruption mais c'est ça facile na corruption eza na mutu moko expliquer nga likambo kaka mboka mo je crois entre Tanzanie alobi aye akiti na aéroport ayingba facilité ba meka mpe collège ku ya marchandise ayaki nango biloko ayaki nango alinga ayebisi mieux que na kopeso ta double ata $200 pour meka mpe ko gela alobi komeko sala eloko te soki patron na nga ayebi kopesa ki ngambo mwana longe musala tala niveau ya honnêteté patriotisme mutu aboyi ne kozwa mbongo parce que abiki bafutaki chaque fin du mois aboyi kobebisa image ya mboka na ye Congo ekoma so okiti na aéroport adjili ekoma no bon congolais soko fini avec le peu bon koleka nango ndeti sali ya ba diplomate place ba diplomate bakotaka mais j'étais étonné dernièrement de notre comme tout le monde à aéroport nazaki étonné il y a des principes pour vendre wana mais le roi Kanyaka eza nango bu fini malgré bata ministre intérieur bato intérieur bazaki wana ba diplôme bata service renseignement bazaki wana mais au moins que non parce que au final kimbongo bazo protéger kitoko chef vanda parce qu'il y a un problème exact biso moto sécurisé vraiment Ricky, vous savez que il y a même des officiers militaires et policiers Bakoma va commissionnaire na aéroport na ba port ani loko salaka te kopne wana somone oyina nini yo finanga ka bengana omisele loko wana est-ce que vraiment eloko bongo na mboko oyo Congo yenami auta okende Inde akutani na papa moko papa wana aza indien papa alakisi fer a repassé alakisi réchaud alakisi susuni alakisaki fer à repasser réchaud je crois lampe mwinda ou à pétrole ana ofana na est qui a utana ngona Congo alobi a regretter le Congo ndenge comment abi un des hommes modèles ya Congo parce que ben des mines dans Congo na est abi un des hommes des modèles ya Congo mais le Inde dans le niveau Inde comment dans la Congo alors oui il y avait des Indiens à qui m'a fait l'hôpital na Londres besoin na Kinshasa mais c'est un ami qui me parlait comme ça que Indien dans ce bisaï ay mais comment regretter na Congo to ibaki ke Congo ko sala likolo ba mboka ebele ko ya na Congo mutema mabe kaka corruption to bosani pété koloba tant to koloba makamba entreprise ba nini yebisa ngai mon frère est-ce que za malamu ke yo kuche loko moko ezali po eza ko kufotiki yango osala mususu ezala te abongisa na no wana na peso na tout no question moko clinique chinoise okenda akenda kuna kala mais na yebi ke c'est un certain moment là ndokende kuna comment on dit comment mama yemo comment dit comment mama mingi mais bolingo kanga kaka papa parce qu'il y a le vérité comment se fait-il il y avait mama yemo hôpital général ezalaki bolimbisa ngai toboite ko sala le monsieur qui toko pona beauté mboka eza bien hôpital de 50 ans j'ai dit bravo na gouvernement de kakine bosala biso petit peuple to zawapi loko to sele ko munene ba kontono ke ngoto bongisela pe bango koto mama yemo so ta ile lo mona hôpital ezalaka esika mutu ata zino traitement te soka komi abandi ko bika mais mama yemo so keye wani ko ka kele pharmacie malonga te wani ko ka kele mais mama yemo je vous dis bande ko na ngai mingi bino to na biso to wa Kinshasa soko lingoti na mbongo hôpital soki olingoti na mbongo ponde kwa sobe na hôpital lo baba meme na mama yemo soki oza na mbongo akobika mbango ke ba hôpital wana
parce que les médecins là-bas ceux qui ont senga sombelo ko futa bozo pesa muta obika aumina te bon akufaka ne peut-être pour mbongo ezate mais quand il y a l'argent il y a des bons médecins à mama yemo ba médecin qui toko le bana même on a biso que no otika on nimate même hôpital kitambo otuza na kitambo ba médecin qui toko ba zakula ceux qui ont na mbongo botina bana ba privé te mbongo sana maboko bakene mama yemo to kitambo okomona ba biloko wana basali wana le pamba lo mo balonga ezate comportement en est au lingi yango te comment c'est fait tu le quoi l'état ezali au lingo tika ngo kufa pour sala yayo ndemo basali banini ba cadastre ta basali banini ba benga ngoni ba entreprise minière oui komeli biso ba jekamina voyez souci ambo ezate biso kuna to bénéficier à quoi to bénéficier de l'autre vraiment eza mawa mingi même ata mibango kufa nango te ba créer moi eloko mo pembeni mais lelo vérité ko bimake balia ba mbongo wa balia ba commission balia ba créer bureau privé ou ancien gouverneur ou lelo makamnezo ezo et comité na niveau qui va boter l'indako mais j'ai quand même mi ba ekufa pas comme tel eza na onga que non et bana ko exister mais sauf que bando lingate officiellement ba baye bango ezalaka nango ba diamezo tekama na en coulisses pour tout wana et tout ça eza vraiment comportement vraiment inacceptable vraiment tozo condamnons avec beaucoup d'énergie tout tika caractère wana Congo ezamboka na biso Congo pour avancer il faut vraiment tout lutter contre la corruption le les a parmi pe ba vision chef de l'état même au niveau armée corruption ezali la police n'en parlons même pas partout ezali na ba école na ba université tozo mona même na ba université corruption eza vraiment d'une façon inacceptable donc même au niveau de la police tout le monde a même un roulage même ça faut des forces ça arrive un moment on a tout yebi yango déjà wana nengele kanaka on a tout le bilango za la corruption wana nana yebi yango te on a yebani mbotalika c'est comme on normal mais col mona muki déjà na primaire il faut corrompre mettre donc ils ont vraiment inacceptable ils ont vraiment inacceptable tout le rôle à l'état bien sûr responsabilité il mo ko na école primaire tout le monde est au tambola siko vraiment okende wapi voilà ils ont vraiment comportement mabé. Et je crois que tu vas changer en tout cas tu sais na ba konzo bazolanda biso na ba oba mesana ko kanisa ki baza ba enfant chéri soit disant ya ba konzo bien ba nani baza ben touchable mandat pesilaka après mandat muso ba muso sezal ba kozo to yeba ki justice a Rolanda bino ka un jour les lois aussi bozo konza bokanisi ke non botika la rap bon pour internellement boyeba que après mandat goya même après 20 ans même après 30 ans justice est lande la bino. En tout cas, tu as commis presque vraiment à la fin. Merci vraiment. Vraiment, monsieur Joseph. Nasepeli vraiment. Poste non, vraiment, on a la libaku ya fumbwana nangolo la kati. Vraiment, na pe simbote vraiment na madame na biso Espérance et bongo vraiment place aux alimbote na yo et tobosani pété Joseph Nabiso et Kombo Makondo Mangoto à ne pas oublier caméraman Nabiso Dominique Moulumba Kankou de tous les temps de tous les caméramans et sans oublier Serge Salissali place aux Ali Mbote na vraiment Dominique Énergie Likonde hein Kilo Africa Énergie Mbote no yangwana. Et à ne pas aussi oublier Hussein, Papa Nabiso Ndemba, les terres de tous les temps, hein, assistant à Nabiso tout, vraiment chaque tournage, vraiment tout émission tous à l'année, Papa Ndemba Mbote no yangwana, les grands maîtres. Vraiment merci. Bon continuer à s'abonner makasi na HD la Congolaise TV et émission Nabino yango bon continuer toujours à aimer. Et toujours pendant le cas toujours thème malamu to partager na bino connaissance bisele malamu vraiment to copier ya mabeto tika et Congo ezamboka na biso tant que tozo combattre bisele mabeto tozo permettre que mboka et avancer tous ala quand même crédible na mokili ceux qui mopaza wa na mboka na biso ACP là ezate ki mutazo ya na Congo aza toujours une image ya mabe que Congo corruption eza na degré mukuna inacceptable toza na besoin d'investisseur baya mais na image ya malamu so d'investisseur baza roya et permettre que les petites moyennes entreprises ezala ebelé parce que yango mutete mola mboka et permettre que batu musu bayina bambongo na bango bachele bambongo na ba
na babanque na biso lelo bato étranger bakoma kobanga kotia mbongo na banque centrale parce que babangaka moyibi ya bapoliticien eza vraiment caractère vraiment inacceptable vraiment tobongisa mboka na biso vraiment na bizaleli malamu to lutter contre la corruption. Merci beaucoup vraiment et nzamba pambola bino à la prochaine. Merci. Envie d'aventure avant qu'il ne soit trop tard, avant l'habitude, avant dernier appel, avancer plus vite, inventer l'avenir, faites qu'il nous aime. Avant d'espérer un vent de liberté, devancer la vie, éviter les ennuis, vendre la peau de l'autre